Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na bino yango yo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Ebandali ya mois de septembre na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote pe bon début de semaine na bino nyonso tika sito fungola basango la biso na ngambo ya présidence pona kotelisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na butu ya dimanche 1er septembre na Beijing kuna na Chine pona ko participer na 9e édition ya forum ya coopération Chine Afrique oyo ekosale madi 4 au 6 septembre 2024. Héritier Mapine mapesi bino ba détail. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na butu ya dimanche na Beijing kuna na Chine po na ko participer na 9e édition ya forum ya coopération Chine Afrique FOCAC na Mokuse oyo ezali kobanda le 4 til le 6 septembre 2024. Chef de l'État ayambamaki na ministre chinois ya ba affaires étrangères Wang Yi elongo na délégation congolaise oyo ezalaki composé na vice-premier ministre, ministre ya transport, voies de communication, pe désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, pe ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, pe francophonie, Thérèse Kayikwamba, pe ambassadeur ya RDC na Chine, François Balumwene, Boyelundi, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde abetaki masolo elongo na homologue na chinois Bosimba ke FOCAC oyo ezali plateforme ezali ko favoriser ba relation entre Afrique na Chine. Finalité na yango ezali bongo ko mener ba consultation na pied d'égalité pe ko kolisa connaissance mutuelle, ko kolisa ba terrain ya boyokani, ko renforcer bolingo pe boyokani elongo na coopération. 54 états africains mobiba ba ko participer na ba assise oyo. 46 chefs d'État ya continent spécialement oyo bango ba sali ba déplacement pour na kokende na Beijing et pa wapi nouveau chapitre ya amitié entre ba peuple chinois et longo ba peuple africain et kosalema. Chine ezali premier partenaire commercial ya République démocratique du Congo na 2023. RDC azalaki bongo première destination ya investissement chinois na Afrique. Na ngambo mosusu le 14 mars 2024 na Kinshasa, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé que cérémonie ya signature ya contrat minier oyo ezalaki renégocié et longo na groupement ya entreprise chinoise. Toko bakaka na présidence pour na kososo Sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na entretien lundi 2 septembre na homologue na ye chinois Xi Jinping elongo na délégation na ye pour na kolobela coopération bilatérale, partenariat commercial pe ba relation diplomatique boye bakenda suka ya masolo na bango. Gouvernement chinois a invité ki bango elongo na délégation na ye na déjeuner moko d'amitié. Héritier Mapindemi.
Partenariat entre Chine na République démocratique du Congo, na simaya entretien na ye lundi na Beijing, elongo na président Xi Jinping, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné na délégation officielle ya RDC, bango babengamaki na gouvernement chinois pour na déjeuner d'amitié. Président Félix Tshisekedi a talisi volonté na ye ya kokolisa partenariat entre RDC na Chine na secteur ya agriculture, énergie renouvelable, pe mingi penza industrialisation na nzela ya transformation locale ya ba richesse minière ya RDC. Représentant ya gouvernement na ye, vice-premier ministre Ding Xuexiang a confirmé volonté ya Beijing ya kokolisa partenariat sino-congolais na ba différents secteurs pour na ko bénéficier na ndengi ya malamu peuple congolais et longona peuple chinois. Bosimbake, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abetaki masolo et longona homologue na ye pe ba délégation na bango nyonso, basolo laki makambo etali ba coopération bilatérale, partenariat commercial pe ba relation diplomatique, bango nyonso batalisi engagement ya makasi envers politique oyo ya malonga entre Chine na RDC. Bango nyonso bazali kotalisa ke esengeli coopération vraiment eyebana kozala. Chef de l'État a déclaré lisusu ke bazali reconnaissant pour na soutien oyo Chine azali kopesa na conseil ya sécurité ya ba Nations Unies mingi pour na kokolisa respect ya souveraineté pe ya stabilité na région ya Grand Lac. Avant voyage na kuna na Chine, bosengeli koyeba ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui samedi 31 août première usine ya Pepsi na République démocratique du Congo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le week-end et la zone économique spéciale Yamaloko, première usine ya production de produits ya marque Pepsi, propriété ya groupe Varum Beverage Limited, oyo ezali usine ya capacité ya production journalière ya 1 200 000 bouteilles ya boissons sucrées, na licence ya contrôle ya PepsiCo New York, propriétaire ya label. Bosimba Kenamo ya bienvenue na ye et pa ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba invité de marque mosusu directeur ya ba ressources humaines Albert Mbala akumisaki chef de l'État oyo a facilitaki implantation ya usine oyo na RDC créatrice ya plus de 5000 emplois directs mobimba pe indirect na message na ye oyo akomaki na livre d'or. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi esengo na ye ya komona projet oyo ekomi na suka alobi ezali étape moko significative pour na avenir ya République démocratique du Congo pe développement na ye. Yo en tant que président de la République alobi azane esengo ya komona arrivée ya Pepsi lokola partenaire stratégique na mboka na biso boye ekobenda renforcement ya économie ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki alobi aye spécialement na événement oyo ezali bongo pona komona makambo nyonso ndenge ezali kosalema ezali fierté pona ba congolais nyonso na occasion wana patron mondial ya groupe RG Corps annonsaki botongi ya clinique munene pona ko offrir ba soins médicaux pe ya ofele et pa ya ba congolais. Dans la primature, Bosimbake Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à la messe dimanche 1er septembre pour célébrer le 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima kuna na Luozi na province ya Congo central. Héritier Mapindemi Nathalie Kela Kapenda Bazaki Simasima na compte Info Lingala. Dimanche 1er septembre 2024, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a marqué qu'il esprit n'a participé à la messe spéciale. Il a célébré le 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima na Luozi. Événement oyo esangisa ki full moko ya batu ebele pe ba paroissien elongo na ba habitants. Bango nyonso ba yaki pona ko célébrer moment oyo pona kota la figure politique emblématique Judith Suminwa, mwana ya Michel Suminwa, ingénieur agronome oyo asalaki na région plus de 60 ans mobimba azali ko incarner lien moko ya makasi elongo na Luozi. Papa na ye a consacré vie na ye mobimba pona ko développer agriculture locale pe comme ma changement significatif na communauté connexion personnelle oyo elongo na région ezali ko renforcer engagement ya premier ministre envers population pe histoire boye foi oyo e occuper place moko centrale na vie ya Judith Suminwa. Invitation na ye epai ya Monseigneur André Mpindi, évêque ya diocèse ya Matadi, a participé na jubilé ya Diama ezali kotalisa importance oyo azali kopesa na spiritualité pona kondima invitation ye a honorer kakate héritage familial kasi a honorer pe
rôle na ye ya leader moral na kati ya communauté. Événement oyo et atiraki bato ebele yango etalisi vraiment que paroisse oyo ezali paroisse moko eyebani. Judith Suminwa surnommé na Luozi fille ya Vierge Marie akaptivaki attention ba fidèle na ko renforçaka lien entre politique et longona spiritualité na vie quotidienne ya ba habitants. Na vie quotidienne ya ba habitants ya Luozi, évêque ya diocèse ya Matadi André Giraud Pindi atalisaki omeli moko inspirante a souligné détermination ya mosala oyo peuple manyanga bazali komi pesa na ngambu ya fleuve oyo ezali kokabola bango elongo na reste ya mboka ezali lokola obstacle te kasi ezali bongo appel moko na résilience. Évêque encouragé ba habitants nyonso basenga eloko moko te epai ya premier ministre mpo na ye Judith Suminwa ayebi déjà ba problème nyonso ya Luozi. Azali ko rappeler que azali déjà consciente ya ba enjeu nyonso oya makambo esengeli ese esalema asengi na communauté ba soutenir premier ministre na mission na ye po ete bango nyonso bayeba na kotonga avenir ya République démocratique du Congo. Souhait na ye ezali na suka ya mandat ba congolais nyonso bazala fier ya mwana oyo ya Congo central a diriger gouvernement na ndenge ya malamu. Célébration ya jubilé ya diamant oyo ya paroisse Notre-Dame ya Fatima ezalaki événement moko ya makasi grâce na participation ya premier ministre Judith Suminwa. Événement oyo ezali ko commémorer existence ya paroisse oyo ezala fondée na 1948. Ba fidèle ya paroisse nyonso bazalaki honoré ya koyamba premier ministre Judith Suminwa. Na maloba na ye Judith Suminwa a partagé anecdote moko oyo ezali kotalisa ke présence na ye na Luozi ezali bongo esika ba source na ye. Participation ya premier ministre na messe mémorable oyo ezali kotalisa attachement na ye vraiment na ba racine na ye. Alobi azali vrai croyant et sengela ki kaka aiba na ko participer na milulu oyo pe a promettre bana Luozi développement et ko salema na nzela ya PDL 145 ba hommage et pesama ki pe premier ministre Judith Suminwa a clôturé que séjour na ye na Luozi na recueillement moko et pa ya ba figure emblématique ya coin a s'inclinaki avec respect liboso ya tombe ya Daniel Kanza oyo azali moko ba père ya indépendance ya RDC pe ya mwana ye Sophie Kanza oyo a marqué histoire na kokoma première femme oyo azalaka nommé ministre na gouvernement congolais. Geste oyo ezali ko marquer importance ya mémoire ya héritage ya ba personnalité oyo bango ba construisaki identité nationale. Judith Suminwa atalisi vraiment que Sophie Kanza et Longona Daniel Kanza ba participaki na mboka ba participa ki makasi pour le développement ya mboka à rendre bango ba hommage historique. Premier ministre a réaffirmé engagement na ye en faveur ya égalité ya ba genre pe ya progrès social na RDC. Moment ya réflexion ezali occasion pour na ye a rappeler importance ya unité solidarité na développement ya RDC. totikala kaka na circuit ya première ministre Judith Suminwa Tuluka mpona kosignale bino ke na visite na ye kuna na Congo central boyebake mokolo ya lundi 2 septembre nde asalaki bongo lancement officiel ya rentrée scolaire 2024-2025 kuna na lycée Lamba Tuma kuna na Kimpese na territoire ya Songololo. Héritier Mapindemi Nathalie Kela Kapenda. Premier ministre Judith Suminwa a procédé à un lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 lundi 2 septembre 2024 dans le lycée Lambantumwa ya Kimpese na territoire ya Songololo. Liboso ba élèves ya école oyope ba officiel na yango elongo na ba officiel misusu ya province. Premier ministre atalisaki esengo na ye pona likambo etali gratuité ya éducation de base na République démocratique du Congo oyo ezali bongo impulsé epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi ezali honneur pona ye ya ko lancer rentrée scolaire 2024-2025 a profiter na occasion ya visite na ye na Congo central pona ko lancer rentrée scolaire oyo na Kimpese. Alobi ba ko veiller na continuité ya gratuité ya enseignement de base pona avenir ya bilenge. Bana na biso esengeli ba bénéficier na éducation moko ya kitoko oyo ko permettre bango ba diriger mboka kitoko na mikolo ezali koya ndenge chef ya gouvernement atalisaki na ngambo mosusu atalisi engagement ya gouvernement na ye pona komema ba solution ba problèmes sociaux nyonso ya ba enseignants. Alobi aibike ezali facilité tozali gouvernement moko responsable toko respecter ba engagement oyo nyonso tozwaki elongo na ban syndical boye sans que to ba na ko évoluer tozali bongo kota pa moko ya condition ya kitoko pour la formation ya ba élèves. Boye rentrée scolaire 2024-2025 ezali lancé na mboka
ezali kosala face na crise sanitaire ya mpox. Judith Tsuminwa asengi na baenseignant baélève na respect ba directive oyo epesami epai ya ministère ya santé mpona koevite propagation ya épidémie oyo. Alobi bozi ba directive à travers communiqué ya ministère ya santé nazali kosenga na bino bo tenir compte na yango esengeli tosala attention toyeba na koevite épidémie oyo. Province ya Congo central ezali ko compter jusque là ataka moko te suspect ya mpox. Gouvernement azali ko s'engager azali ko bongama pona kopesa ba vaccin oyo ekofrene elan ya épidémie oyo. Na maloba na ye liboso ya premier ministre Amos Nzazi, représentant ya ministre de l'éducation nationale pe nouvelle citoyenneté na niveau ya province, ye atalisaki baisse ya effectif ya ba fi na situation ya non scolarisation na Congo central. Alors il va constater que les élèves ebele bazali ko passer ba classe kasi ba effectif ya ba fi ezali ko diminuer et sengeli to conscientiser bilenge basi pona ko kende na kelasi enfin que bilenge basi pe bazala éduquer ba mesure ekozama pona ko encourager bilenge basi ya province oyo ba fréquenter l'établissement scolaire communauté oyo elongo na ba parents nyonso ba bengami ko s'impliquer pona ko veiller na scolarisation ya ba jeune fille ya Congo central. Bosimba ke gouvernement Tsuminwa bango bazali komi pesa pona rentrée ezala apaisé grâce na compromis oyo ezwamaki elongo na banque syndicale et éducation nationale pe nouvelle citoyenneté. Boye na sima ya misala commission paritaire entre exécutif na banque syndicale boye bango nyonso basengage pona ko appliquer partout ya protocole d'accord oyo ezali komeka ko améliorer ba conditions socio-professionnelles ya ba enseignants. Ministre d'État ya EPST Madame Raissa Malou a profité na occasion ya rentrée scolaire oyo esalemi lundi de septembre pour na ko lancer message et pas ya bana pe ba parents ko bakisa na ba enseignants. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Merci. Ndenge kaka ezalaki prévu rentrée scolaire ezalaki vraiment effective lundi 2 septembre na Itemat Ndolo kuna na Barumbu na Bokambemi ya préfet nango Louis Kabangu Stéphanas Kande Francis Kanza Héritier Mapindemi bapesi bino ba détail. Ndenge kaka ezalaki prévu na etando mobimba ya République démocratique du Congo rentrée scolaire 2024-2025 ezalaki vraiment effective na école babengi Itemat Ndolo oyo ezwami na commune ya Barumbu na Bokambemi ya préfet de yango Louis Kabangu ba élèves nyonso ba respectaki heure d'arrivée à partir ya 7h30 déjà bango nyonso ba kotaki na ba salle de classe wana avant bazalaki nano libanda ba konzi ya école Itemat bazwaki maloba pona ko expliquer bango ba règlement d'ordre intérieur ya école esengeli bana nyonso ya Itemat batambola alima bambate ezali école moko ya discipline pe ya formation ya malonga na sima ya kozaba message oyo nyonso bango nyonso bakotaki na ba salle de classe epai wapi ba présentaki bango ba enseignant oyo bakotangisa bango esengo ezalaki pe na ba parents nyonso oyo ba accompagnaki bana na bango pona komona discipline pe ordre ezali ko régner kuna na Itemat Ndolo na commune ya Barumbu na micro ya Info Lingala journal ya Peuple boyoka préfet Louis Kabangu ndenge azali ko expliquer.
Et Nazali ko affirmer en tant que préfet à Itemat Ndolo Ista que rentrée scolaire les a effective na kati na école na biso. Tozali ko belela ba parents oyo bazoka inscription, c'est-à-dire na bana sika na bana na biso akala bayeba ko rejoindre baninga na bango déjà les cours et bandi bimo bozotala na ba salle de classe tozako pesa déjà matin na biso. Na yeli susu pona ko rappeler ba parents oyo bazoaki nano ba inscription pona bana na bango te que tozana ba section muke oyo etikali o bana bakoki nano te net na section construction électronique industrielle mécanique automobile radio transmission na commutation. Simba kena ngambu na bango pe quelques parents oyo basalaki présent na tina ya ko accompagner ba na bango bazanga kite kotalisa esengo na bango komona organisation oyo ezali korenye na Itemat Ndolo kuna na commune ya Barumbu. Première fois moi na kota to le kananzela to mona l'école mususu 2 ou 3 mais awa non c'est la rentrée. Pour les rentrées to ye to mona balaxi bana balier sanitaire mbala moko tout est propre comme il faut. C'est vraiment le bamingi zate tout et au monde ça manamisu. Donc c'est à nous seulement de Dieu aussi nos enfants à s'adapter pas qu'il y pas qui sa ambition avant. Ezali pe occasion pour na ko interpeller bana nyonso oyo bazali ko na bandaku rentrée scolaire ici e bandi kela si bandaka mokolo ya liboso esengelite ko vanda na ndaku bokende noki po ete train ezali déjà en marche. Tournoi ya football oyo ezalaki organisé epai ya mwana mboka Kennedy Katasi na nzela ya fondation na ye Congo na motema ba clôturaki yango weekend eleki boyebake akabolaki pe ba moto pona mobilité ya la police na camp Luka bolonda ba détail nango elongo na Edi Imbani pe Héritier Mafindem. Toujours na souci ya zalaka na yango pona bien notre ya population ya Lukunga de maître Kennedy Katasi l'homme de 3K a passé ki week-end moko très chargé et pas wapi azalaki d'abord na Kanluka na commune ya Ngalema pona kopesa don ya ba moto na ba Motorola pona ko permettre siati oyo ezalaka diriger et pas ya siati oyo ezalaka diriger epai ya commandant Willy don oyo ezalaki bien akei epai ya major Willy pe ba élément na ye oyo ensemble na ba notable pe population ya Kanluka basepelaki makasi ndenge moko ya ba notable alobi soki ezalaki bato mibale misato bapose acte 1 Kanluka ekuchange na badimension nyonso acte oyo ya pose ya communication a facilité transport yebelema na biso ya siati Kanluka nanto mona yango te. Après wana maître Kennedy Katasi Kiala l'homme du Saint-Esprit akitaki mbala moko na lutendele mingi penza na terrain armé du Sali inde 3 pona ko clôturer tournoi la force de la jeunesse oyo ezalaki organisé na cadre ya fondation na ye Congo na motema pona 3e match et betamaki entre Ndimbu na Kowet pe Kowet alongaki na 4-0 grande finale nde tomonaki équipe babengi ambassadeur alongaki Kisangani na 2-1 ba coupe nyoso pe ba enveloppe epesamaki na maboko ya ye moko maître Kennedy Katasi Kiala epai wapi première équipe ezwaki bongo $2000, deuxième équipe 1,500,000 francs congolais pe troisième équipe 1 million de francs congolais na micro ya Info Lingala organisateur Dieu merci alobi boye secret za Katasi bisika o Katasi alekaka ordre renyaka achaka sécurité achaka makamnya so kimia lelo to na lutendele pour la première édition ya tournoi Congo na motema auto dénommé qui la force de la jeunesse binomo bomon lelo finale salami et betami batu bazui coupe na bango calmement bazui ba médaille calmement pour na biso ba organisateur to se féliciter to mi féliciter na musala to sali ye mokope maître Kennedy Katasi Kiala apakisi boye na sepeli mingi et na pesi merci mingi na bana lutendele parce que c'est pour la première fois organiser ce tournoi ici to bani na première journée ti leo na finale incident salamité moto azoki te moto akufi te licence ata moko ebetami te ezali grâce mingi depuis que tosalaki yango année passée na quartier Moussousou mais ezalaki na incident ebele mais awa vraiment je salue vivement
babita ya Lutendele babita nyonso amonga fula o ba ko participer na tournoi oyo na pesi merci mingi na la police o bazaki na biso banda première journée ti lelo mokolo asuka na pesi merci mingi na ba notable nyonso Kennedy Katasi yonde mosungi na bango. Cadre, il y a les collectifs Jeunes Actifs pour Christ Elongo, na coordonnateur Nango, maître Kennedy Mavungu, Bakenda Kibongo dimanche 1er septembre 2024, pour visiter orphelinat, communauté, amour et liberté, Kuna Namasina. Bafanda Kakaboye, porte ya orphelinat, communauté, amour et liberté et Fungwama, Patala Boye, délégation et Kuba, Yaba cadre, ya les collectifs Jeunes Actifs pour Christ Jacques Namokuse, et Longo, na coordonnateur Nabango, maître Medi Mavungu, Bakisela Kay les millionnaires, Bakota, Bayamba Kibango Kitoko, et pas ya responsable ya orphelinat Alexandre, Oyo Apesa Kibango, place ya Kovanda, un temps présentation et bandi, Oyo Atali si bango ndenge ba encadraka plus de 40 enfants Nasima à faire visiter Kibango cuisine salon pe ba chambre à coucher après visite coordonnateur ya Jacques maître Medi Mavungu le millionnaire azwa ki maloba atali saki na bakambi ya orphelinat ndenge mission pe bit ya Jacques ezali lisanga ya bana na nzambe oyo basangana lokola motomoko pona kosunga baebanso bakelela nde natina wana baponaki orphelinat oyo pona koya kotikela bango biloko ya kolia lokola basaki ya loso ya semoule ya sucre savon bilamba pe ba fourniture scolaire na micro ya info lingala moko ya bakambi ya Jacques Pasteur David Mujangi atalisi boye Jacques a poni orphelinat moko te Jacques a sa mission oyo Nzambe atinda ye na sela mokili alors Bible libete Oizali ya malamu, Oizali ya motuya, c'est de visiter les orphelins et les veuves, nous battons on n'a pas si d'avant. Responsable ya orphelinat Mama Alexandre Elongo na moko yabana Isaac Batalisi et Sengola Bango. Un collectif des jeunes pour le Christ. Tosepeli mingi, bamemi biso, loso, kaye, milki, maïs, savon, bilamba. Donc tosepeli mingi, Zamba pambo la bino. On vous remercie, que Dieu vous bénisse. Namaskar mususu wasengali koyeba ke Potifa pezali potopoto ya kitoko équipé acheté ozala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphanas Kane. Ah merci, Yabouinde, bana nyonso baza kuringa à la pochette. Bouzala kwarme, Potifap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci, merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni, bote ma bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Potifap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata, bon appétit. Bana nyeso ba yaka Potifap. Ah bah si kulia ya bango Potifap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Dala. Ba ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Potifap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Et là on est ici la carte info lingala journal ya peuple pour la peuple yango e komi na suka peuple na zaki na esengo makasi ya représenter les yango ceux qui vont s'appeler ki na ngombo pesta merci na Nathalie Kala Kapenda oyo ataki bongo na édition na sima caméra to zala ki bongo na Francis Kanta lokoka montage et sima maki na Fabrice Londo mi journal ya peuple pour la peuple zaka supervisé et pas héritier mapine mbande ko botika na malam. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 où ils allaient na capacité à 45 tonnes
yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki tozwikaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie kosala ba fret ya bakoli komitungisa mekozala soute. Pourquoi toloba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sengeboti de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino, on peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na avion, fula qui manque que mais les autres du avion na Tsika. Donc c'est une agence nyonso, Fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion Sika, avion motuya 45 tonnes. En tout cas avec tonnage, en tout cas côté de Tozaro Sepera. Avion boyeso za mi balé na Congo, en tout cas tolali pongia ba bébé. Vous allez kosenga na ba ya CA pour koyebisa oyo ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyoso te babakisa biloko boyeza na ta misato. Ko ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi kozala esengo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali babakisa musu basukela awa te babakisa biloko betoza nango mibale misato po faciliter peuple congolais ata mutu aza na bitabe amona ndenge akotinda yango. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.